Construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Panzu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD Construction. Après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD Construction efungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD Construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 Yonde Kozomi na Kinshasa Kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa. Voilà, Mbote Bandeko esengo ya trop ko mbabino mokolalelo haut-parleur isika wapi ba vérité bimaka. Qui dit mieux face à l'invité à mokolalelo tous allez continuer l'épisode nabiso na les solo oyo ya un grand yambo kanabiso papa Sangwekenda lelo ezali pe mouvement Bandeko belé ba kota na kati ya lingomba kolanda mais histoire na e etikala lokola na koloba mythe ou bien trop de racontars na les solo yango tina nini c'est là que en tant que bae oyo wapi lelo bopesa confiance na haut-parleur pour na bozo apprendre li solo na bino na lolenge singeli to bengaka bato oyo bazali na maele yango bato bakoki na bazali na boania oyo moto azali ko loba vérité et puis to tikara to sala toujours mosala lolenge singeli l'église au milieu du village. On va continuer sur papa et balembonge lelo tozoko ba troyeba maintenant papa et balembonge cause il y a trop de conflits na yé na président Mobutu et utaki wapi bo se rappeler récemment na tunaki invité na biso sur phrase oyo bandeko mingi ba ne balobara oyo fait président Mobutu aloba osokoli mama menga yo sokolanga ité et puis azara vraiment mingi té ko sepela na ba mangomba et comme ndenge komi lelo et puis on voit aussi des conséquences. Mais bien que le lot, on voit un peu comment le pasteur, l'église, les alliés qui travaillent en partenariat, n'a pas politicien, tout le monde a que Matanga, et même il y a mon pasteur, on peut voir toute la République qu'on a la mobiliser. Mais si par exemple un grand chef coutumier Koutakoufi, ils attendent la valeur T, on ne peut pas voir peut-être ces gens-là au Kendete. C'est-à-dire que Mbokanabiso, tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est purement de souche originale na ma belé oyo yango za sou considéré mais ce qui est occidental yango ndezo aval topé respect aux hommes français topé balangi la nyonso. On va parler de tout sauf de rien face à l'invité mokola lelo ezali nani. On se retrouve après la transition. Voilà, docteur Wapiti, Azali suis invité à mon collègue Lelo, docteur Wapiti Mbote na yo. Oui, Mbote Ndeko Mukendi. Voilà, plaisir y a trop, bonne santé. Ma réaction à Bandeko, ils ont tombé belé. Lelo, je pense que tu remets pas autant de commentaires. Il y a Bandeko un peu pour nous permettre à biso de taper bien. Mais sinon, comment n'a pas versé belé betama Bandeko comme ça benga babi que non. Balanda, il y a des Komoko, des Nars, si je ne me trompe pas, tout ça, des Komoko en France. La version que vous allez proposer, c'est le docteur Wapiti. Mais ça, oh, on a été, côté qui n'a mis tout à battre belé, mais c'est quoi? To combo la wana, to ndengening. Merci, Ndeko Mukendi, toi Sakidila, Accenti, Matondo. Na Hachem Adonai oyo alingi susu tomona na lelo toi sakidila kujimawe janangi la Dieu de nos ancêtres matondo na wamba pungutulendo Dieu Père tout puissant oyo asali ke tomona na lisusu lelo nako meka koloba moi malembe parce que j'ai un petit problème de santé frappé par la malaria et la poussière. Surtout vivre dans un environnement insalubre tel que Kinshasa et en ces moments, c'est très difficile pour nous qui sommes habitués à vivre dans des environnements un peu adéquats. Merci. Mais au moni
bino bozali ba journaliste bozo jouer rôle ya ba journaliste ba chroniqueur ba sur le YouTube et c'est des fois bo vérifier ka information. On vous donne une information avant de le diffuser, il faut aller la vérifier. Même chercher les gens qui peuvent vous donner, affirmer ou confirmer cette information que vous venez de recevoir. Souvent, mingi bazo sala ya ngote, ba pesier kaka information sans vérification, sans contre-information, à kembala moko a diffuser. Mais oyo nga nazo loba ezali biloko oyo nga na vivre na yoki yango na matoi te, natali yango na cinéma te, mais na vivre yango au milieu de centaines de millions de témoins qui peuvent venir attester s'ils en veulent bien ou s'ils sont encore vivants. Nazalaki na ami moko pati, tozalaki na lopangu, ye abandaki kokota esprit oyo tozalaki kobenga ye Mulume Osombo. Il était très fort aussi, pati. Azalaki kokota esprit zako uta na est na ba volcan Mulume Osombo. Ce qui Mulume Osombo akotiye soki anyati likolo na mabele oyoki mabele eningani. Moni tozali na mama Christine o azalaki nièce ya ye moko papa Ebale Mbonge oyo azalaki kokota esprit oyo bazalaki kobenga kombo ekoya. Alors biloko tozo sala ngona kata ba témoin, c'est pourquoi on cite les noms. Un témoignage véridique doit être attesté ou par des personnes qui l'ont vécu aussi. Donc biloko wana moni na yebisaki ndeko na biso ya France na landaka pe be mission na ye mingi azape originel ya Mbinza na tinda kiye azonga na Mbinza kende kotuna Castor Premier Seki akene kotuna Abdul Seki akene kotuna ndenge na lobaka na bino ale bosala ba micro balader botuna biso otozoloba tozalaki banani na kati ya mabele wana na obeta lisolo moko avant tozonga makambo Ebale Mbonge. J'ouvre un peu la parenthèse. Kanga la machine de guerre que je salis, il est en France en ce moment, je salis pour biso to wala ki un peu fan ya kanga la machine de guerre wana zana DSP aye ko bunda kache na Mbinza non loin ya station o ezali na centre supérieur militaire. Asali premier jour Mpiaka, deuxième jour Mpiaka. Un de mes disciples, Denis Kwanga, de heureuse mémoire, que son âme repose en paix, qui était devenu aussi élève Yakanga la machine de guerre Nakach, qui habitait en face de chez nous. Denis Kwanga ake koyebisaye de guerre. Au moni le premier jour Mpiaka, deuxième jour Mpiaka. Nazo ya ko présenter yo un maître oyazo coiffé ngalie Mambinza. De guerre andimi azo fana na hôtel moko sur la route de Matadi, non loin de chez nous. Denis Kwanga ye koyebisanga na ndimi toke na hôtel tokutani na kanga la machine de guerre to sololi tango to silisi ko solola na yebisi ye de guerre na 16h tindelanga fanfare na kosala démonstration et tokotala lelo kache koleka ndenge nini. De guerre andimi na 16h
de guerre atindelinga fanfare. Fanfare ye na Denis Kwanga, na Roi Nador, un catcher autaki na Congo Brazzaville, azalaki kokanga suki ya barasta, oyo ezalaki soko simbi yango betio oyoki courant. Atindelinga Mofé, l'homme à kraka magique, oyo azalaki ya kokanga yo kraka, l'homme à fouet magique. Azako fanda na bandal. Oyoka baso beto fimbu. Azo betango dans les vides, yozo yo kezo frappé yo. Azako fanda na sinkin. Atindelinga bango ba ye fanfare reza ko beta ba ye na kati ya lopango na biso. Nga na koti na kati ya temple, na kati ya laboratoire, na consulter le monde invisible. Au bango babengaka deuxième monde, c'est une appellation très basse, très terre à terre. Et à cette époque, j'étais dans la magie scarabée hindou, Sacro Égypto, Institut Akeldama. C'est-à-dire quoi, docteur Wapiti? Faut qu'on la bisse en place. Oui, j'étais membre. Il y a magie scarabée hindou. Bato yo ba yebi ma solo ya solo. Bako yeba tangu nazolo ba magie scarabée hindou. Elingi kolakisa nini. Bako yeba Institut Akeldama. Ezanini. Sacro Égypto ezanini. Quand on nous parle de Mami Wata, et là, moi j'ai fréquenté Madame Marguele. Qui était qui? Une sirène des eaux des Indes. Tu l'as. Nazo solo la nae na lupangu batu nyonso baoyoka. Bazomona été. Na mino abutu. Bazomona été. Te bakomona été. Elle venait. Oui. Na sali consultation netangu na bimi na zumbeli na pasuli libumu. Parce que nazalaki pe maître ya gagné dangereux. Nazalaki maître ya gagné dangereux. Ndenge na lobaki biloko wana totika yango, mais cette connaissance est toujours là. Parce que c'est une connaissance. C'est une connaissance, mon frère. Donc tout initié reste membre. C'est une connaissance. Ce qui n'a pas comme ma voiture, n'a sali 2 ans, n'a pas ma voiture. Est-ce que n'a pas comme ma voiture? N'a pas comme ma voiture. Pour n'a pas mécanisme. Il y a qu'à conduire un véhicule. Ce qui n'a pas que machine est en point mort. Après n'a pas un embrayage, papa n'a démarré tout, n'a pas première, n'a pas la voiture. Donc attends na sali 2 ans nazo memate. Na bimi fanfare bandi to bimi na lupango to bandi marche. Na cité Baudouin. Il y a des centaines de témoins aujourd'hui qui peuvent attester ce que je suis en train de dire. Tozolo babilo kwa simanda kote où il n'y a pas un témoin. Seul vous qui nous disiez les choses. Est-ce qu'il y a des témoins qui peuvent venir attester vos dires? Donc faut témoins à la nama. Ah mais oui, mais oui, mais oui. Nous allons battre tout ça biloko bazo maboma. Donc comment on va rechercher par les agents pour bakanga yo. Parce que nous avons bango azuli boma. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc na bandi marche wana pour na kisaka le frère qui est en France, ce qu'on a bengi petit, oh, bengi batu petit, pourquoi? Mais j'ai 61 ans maintenant où je vous parle. Et je salue Batuignon surtout. Oh, yo ba souhaita kinga joyeux anniversaire. Na pesibino merci mingi. Na reconnaissance na bino bolakisinga bolingo oyo bo portaka envers nga oyo zo pesanga pe courage na koba na musala oyo ba pesinga yi avant mon retour dans la demeure céleste. Merci à vous tous. Donc, Mboke Ningani, mon frère, Tobani ko kita route de Matadi. Route de Matadi, Kangani. Kanga la machine de guerre abimi. Pemenya barre na hôtel azalaki kofanda abimi ata la sikoyo
et tukuluku ya batu oyo ezokita na route de Matadi. Wana yo sko panzi libumu ofungoli libumu. Oui. Sko libumu. Na simbi michopo nazotambula nango. Je me rappelle bien to komi kota Saint-Cyprien, maman moko atala lobi, oh Yesu, yaka kaka mokili na yo esi baby. Pour maman comme on a pas le babon, c'est-à-dire que c'était grave. Fanfare reza kobeta, roi nador kotoyo, kuanga kotoyo, mofe kotoyo, tozo kita et tukuluku ya batu. Na ye na bango tina ye kosuka na bango na salle oyo esengeli wana tokomi ba 17h tozo koma ba 18h po kache bana osala makana na butu. Jour wana kache plein à craquer. Bar wana kaka etalani na sans non pompe essence oyo basali na centre supérieur wana. Na bosani kombo nango avant okita po okita basola okende ba briquet na kurubir wana na croisement wana batu plein jour wana a craqué de guerre bengi ngai après lobi nango alobi non il faut na travailler na ye mais natali nabité moi na travailler na yo ezate pour ça na mbongo ofutanga te na salaika démonstration pour na lakisa yoke soko ye na mboka fo luka bampaka ya mboka wana o collaborer na bango avant yo sala likambo lingi ko sala yango na sala ki kaka démonstration wana po na lakisa yo mais to collaborer to bana ko tamula to kendaka baba Congo ba kachi na yo vous n'avez pas l'argent à me payer pour na sala ki yango gratis donc pour na ko lakisa ndeko oya na France oya chroniqueur. Il a raconté les histoires, il a été mal informé. Ngala témoignage vivant, na ko buka lukuta te, na yebo na kosa lukuta. J'ai eu des problèmes avec Ebale Mbonge. J'étais le premier on a tellement la kaina kata lopangu. Voilà, mais entre parenthèses, docteur Apiti, ça bandeko belé, babenga kibiso, tout ça babi mukende, mais il faut taper point sur ce sujet-là. Batu mingi baza comme batu mingi baza comme grand, mais peut-être en pembe et entourage na bango, même na mambo ya spiritualité, et ils aiment se retrouver plus, mais batu yazo travailler na bango lié toujours ba miette kaka. C'est une réalité bandakala avec ma grand ebele. Nenge na expliqué qui problème e bandaki na ebembe ya major officier d'ordonnance ya maréchal Papa Shalimba, Major Shalimba. Oya kufaki tangwa na tongo balobi akimisa basoda mbangu abasala rewe na kati ya rewe nde asalaki crise cardiaque tangwa asali crise bazuye po ba acheminer à l'étranger bakomi na aéroport akati motema tangu Ebale Mbonge akei na matanga wana na bandal batu bakotaka molimo tangu bazongi Général Nzimbi a sepé la kate apesi interdiction. Et Major Shalimba ndenge nazolo baboué nazoko mona e liboso nangai hein parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Na salama bongo parce que mon troisième cerveau est actionné. Le cerveau de droite est actionné. Peuvent conserver des choses le plus longtemps possible. Donc ndeba yaki kopeki ça. Batu non ya DSP bakenda kalisu c'est pas Ebale Mbonge te batie bureau D en civil et banda ko sillonner tout autour bakota kape na kata lupango on était informé au courant pona ko prélever soki mutu moko ya DSP aye kuna ndesikoyo ba problème e bandi mais problème ya makasi Ebale Mbonge n'avait pas de problème avec Maréchal. Maréchal a tiqué là qui est droit. Alors, bito longo lié na diplomatie, azali susu na mbongo te, botika ye asala makambu azali kosala. Il avait pris l'argent comment, docteur? Preuve en est que le président Mobutu va demander aux membres de DSP qui étaient malades aux hôpitaux en Suisse bayana bazongisa bango bakende pa Ebale Mbonge alobi soki Ebale Mbonge a guérir bango ndeye akondima makambu ya Ebale Mbonge.
OK. Tu vois, bato wana pe ba yaka 2 ou 3 bazalaki logé na kati ya lupango ebale mbonge po bato mosusu pe bazalaki logé kuna ba oyo bazalaki très malade na ba annexe o ezalaki na entrée pembeni. Voilà, merci docteur Wapitula na monique et recadrer biso na isika to sukaki soi ko bakisa que et puis moi bobé bani moké yone balembonge na sens que avec major topé ba misala ba président c'est comme koya misala ba tebele pe comme koya mais mbongo et ko pesama romon na tam susu yo na chemise ou bien tam susu na kana pantalon moko wana et comme même ko tungisa batu mingi batu bele ba benga na ba poto par-ci par-là bazo bisanga que monde comme kendeza pour moko to un peu na batu bele baza ko linga na ba collaborateur na bango ou bien baza maboko ya formaté kaka bango moko kaka ya joie plus tout ça ba pasteur et les autres donc même système bande ko belé ba benga kinga bon ba benga un peu ni na bango les kana alors to côté skoyo na continuité to ko continuer le temps que to ici parenthèse avant que to côté skoyo na si juste que mon collègue le to continuer en gros. Mais docteur Petit dans un peu panayo une question d'actualité pour le temps que tu mets la maille. Car par exemple, il y a un frère Kolingaraming Denis Lessi qui aujourd'hui il est poursuivi à cause de ses dires, bien que avec les pasteurs aussi, bah mais qui va solo là qui, mais tout s'est passé dans le calme. Mais l'élo, c'est pour la première fois voir Denis Lessi un peu similier jusqu'à ce point. Est-ce que Rose a un mot à dire? Ni karma, il y a Mme Tolo Barato comment? Matondo, toi ce qui dit là. Je suis en train de préparer une émission sur la mort. Parce que dans mon peuple congolais, on dirait que fakati. Quand une personnalité importante décède, rend l'âme, les gens commencent à spéculer tout autour de sa mort. Même il peut biso ba oyo mongoloka to kozongisa molimo bato bakotika la ko spéculer azalaki na ba magie diabolo mutazuye est-ce que ngana yebisa bino ke na vivre éternellement dans ce corps? Alors je vis, il faut na sala émission. Pourquoi? Dans leurs églises on ne les enseigne pas les mystères de la mort. Bakanga makaka boko pambolama boko bala boko kende poto. Un homme de mon âge, 61 ans, quelqu'un va m'apprendre comment rester avec une femme, comment prendre soin d'une femme. Moi qui ai eu un enfant à l'âge de 20 ans, j'avais déjà engrossé une sœur. Ça ne marchait pas. Donc il faut obayebi mystère yakoufate. Bango bayebi mystère terrestre. Alors ce qui m'a koufi, babani ko spéculer. Or, dans l'islam balobi, wa bil qadar wa shairi wa kairi. Mabe nyoso, nabolamu nyoso, e uta kakaka epai ya tata nzambe. Comment? Bandoki balingi baliayo, oza innocent. Mais nzamba zo monati. Pona nini nzamba intervenir te baliayo te po yoza innocent, po yondo salisa ka famille. Mais nzamba tiki baleyo. C'est-à-dire Dieu était d'accord. Raison pour laquelle un musulman ne spécule pas autour d'un décès. Pas seulement musulman, mais bisopé de. Vous comprenez? Mais le christianisme occidental avec le faux Jésus qu'ils avaient fabriqué au 3e siècle, que ces églises-là utilisent, qui nous amènera nulle part. Regardez le résultat. Mouninga Koufeli Moisi aurait consolé, comme Épître aux Thessaloniciens dit, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont décédés, car ceux qui sont décédés en Christ, c'est eux qui vont nous précéder dans la résurrection. Parole wana bango batanga keza na kata Bible na bango ba bosani ba yebi kutu yango te ba komo ku spéculer baleye basali ye boye
J'ai trouvé ça c'est bizarre. Alors j'ai dit, le moment est venu, il faut saisir aussi l'opportunité et l'occasion pour parler de la mort. C'est quoi la mort? Où allons-nous quand nous mourrons? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Moni. Donc, tokosolo la yango. Alors, ce que ça qui m'a bé, à tout cas qui mouninga zala qui n'a pas si. Oreba kende ko consoler ndege Bible lobby, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Bango ba tout qui mouninga oyo azoki samaki na liwa ya mwasi nae. Même moi nazalaka d'accord na ministère na été, mais dans ces cas de décès, on devait les consoler parce qu'il vient de perdre un être cher. Quelle que soit la manière ou la façon que ce décès a eu lieu, on devait le consoler. Mais tous les prédicateurs basé la kaka kufa, ceux qui kufa ye babimi, baleye, basaliye boy non. Nana sekusaye. Wa bil kadar wa shairi wa kairi. Ya ono mona kina Islam batangi se kibiso kufa. To se prepara na yango, to yebi erekoya, ndenge ekoya, ndenge kolekela, na ndenge ba biso na kati ya kabulu. Les chrétiens là, christianisés, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est le résultat de ces pasteurs inconscients et mal enseignés. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va respirer un petit peu. On va rentrer de l'autre côté avec la régie pour nous proposer publicité, Oyo, et plutôt côté tout juste après. Aïe Kinshasa mwana mama yo kelanga isango papa ndeko yo moto uti ko so examen d'état komi sur sa moto te po agence de voyage esa moko soki olingi okende kotanga okozala mobimba yo papa mama olingi osala bafaire to mpe mpo na bavisa touristique na bino agence ezali kaka se moko Van Travel Business oyo ezali agence ya solo efandisa masolo depuis ba États-Unis ti awa bazali wana elongo na bandeko nyonso oyo bafandisa masolo immigration na ndenge ya 2 fois te pona osunga yo ozwa visa na yo kitoko visa d'études visa touristique visa d'affaires to pe olingi o assister na conférence opalangana te awa okozala mobimba na yango le DG intelligent le jeune leader Prosper Van Buketi oyo alobi promotion esi ebani surtout pour na ba finaliste mwana na yo kende kotanga na États-Unis na ba Espagne na Canada pesa confiance na Van Travel Business Inga bango na numéro +1 317 47 50 226 wana kozwa bango na WhatsApp topé na +1 317 812 99 40 oza mobimba. Ah oui boye avion et komi elengi biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo nzambe apesi ba révélation epai ya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolenge kani kokota na ndaka na yo topinga biso plus 243 89 29 36 668 ndeko ya Kongo na buku oyo okoyeba maenyoso nzambe atinda na mokili. Voilà, de retour sur ces plateaux. Alors, Tuzokota, Lelo, on va apprendre source. Il y a pouvoir, il y a Balembonge, Ezalaki Wapi, et Utaki Wapi. On va essayer d'en parler aujourd'hui. Et puis, on continue avec l'histoire. Docteur Wapi Tinenanga qui tout un peu mon message chez Bandeko. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Aïe. Voilà, déjà, question moi écouter la émission dans les commentaires. Ndeko bamsu batunaki babi kaka na kati nda ko wana ya ndeko Balembonge bisika bondeko sangana. Il y a une histoire qui s'est beaucoup répandue que Balembonge qui azaki pena azaki na sida maladie wana tout ça qui est makasi. Est-ce que c'est un solo toté déjà pour entrer? Mon frère, Ezako Seka. Mais elle ne présentait pas les symptômes de sida. Elle ne représentait pas les symptômes. C'est quelqu'un qui était bien portant,
qui était bien dans sa santé et tout. Il ne faut pas raconter histoire. Je vous ai dit que Namona un papa élégant, souki bien coiffé, bien peigné, chemise bien là, affilé en kitoko, na kati ya pantalon nae, pantalon bien là. N'oubliez pas, c'est un diplomate. Et azalaki kaka koseka. Très simple. Tu vois, Congolais, faut pas apprendre à respecter les icônes. Tout respecter les icônes, on crache sur nos icônes. Même s'il a des défauts, quelque part, des imperfections, mais regardez quand même la perfection qu'elle a. Moutoumou nana égala ke balembo na capitale nani sur le plan spirituel. To dépouiller. Mon frère, je vous dis, mon frère, papa qui solo les bazalaki, mon frère, papa diangenga bazalaki, mon frère, au moninga na matière spirituelle, papa bumba, na matière spirituelle, ce qui n'a accepté mutu. J'étais quelqu'un, baninga bakepanga moko songolo, po bandi manganga wana za bien. Faut pas y avoir na kende ko tester ye. Et na banaki ko kanga biloko ya ba laboratoire ya ba faux féticheur. Mais ba pe valongo zalaki bazalaki mais spiritualité oyo papa e balembonga memaki ezalaki très poussé, très avancé. Imaginez toujours dépouillé par Rosicrucien, azo dépouillé par franc-maçon, azo dépouillé par les cancards, azo dépouillé même par Kimbangiste, azo dépouillé par Ndoki. Église catholique paix. Non, il était surtout comme à côté liturgique. Ouais. Surtout comme à côté liturgique. Et ben le monde priait Maman Maria. Et ben le monde priait Notre Père. Je vous salue Marie. Je crois en Dieu. Et ben le monde lundi. Et zalaki mukolo ya molimo mo santu. Toutes les prières et vous allez centrer sur le Saint-Esprit. Yaka e limo mo santo. Nzemo to bana koyemba wana. Yaka e limo mo santo. Katina mitema. J'ai oublié même des phrases qui suivaient. Mukolo molimo mo santo lundi. Mardi mukolo ya bawei ba oyo batiki biso bakena mokile bombama akoya na tongo atali balikolo nzete boye alobi piti lelo bawei ba ye moyen te tala bango teke bavandi vandi likolo ba nzete bazozela batu na bango baya mukolo wana poko mona ndenge batu bakokota mpevu. Mercredi mukolo ya bakoko. Jeudi mukolo ya ba santu na ba angelou. Prière non se qu'on a adressé sur ba santu ba lola boyoka esengo na bino esila kate wana banzebo tozoyemba azoyembisa ba santu ba lola. Samedi mukolo ya Maman Maria. La Maman Maria, je vous salue Marie. Comme ça. Comme ça. Avec Chama Boko na yo boye. L'air wana to yeba ba symbole oyote 5 doigts de droite, 5 doigts de gauche, au sangisi yango et sali 10 doigts. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Si vous m'observez bien, c'est le signe que j'ai fait tout le temps comme ça. Je rentre au centre. Na s'éparpillé, na zongi na centre. Si je fais comme ça, 5 doigts, ça fait 10 doigts. Et 10 doigts, ça 28 phalanges. 14 phalanges. Quand je mets, ça fait 28 phalanges. 2 plus 8, ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. Chiffre ya yemei.
5 doigts, 10. 5 doigts sur le pied gauche, sur le pied droit, ça fait 10. Bachakango au hasard. Et ça un symbole spirituel qu'on doit décortiquer pour aller maintenant connaître les sanctuaires divins. Dimanche, il y a Saint des Saints. Il y a Yemoko Tatan Zambé. Nengelo Sambo et Bandaki Koleka. 7 heures de prière. Oyo biso tozana on a kataknose. Na keko kuta ngosu na kataknose. 7 heures. Les musulmans prient 5. Ba sunnite o bazolanda suna. Ba chiite ba rondir yango na 3. Ngana za sunnite. Tozolanda suna ya prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix de Dieu soit sur lui. Donc, c'était ça. 7 jours de la semaine étaient faits. Et puis 7 heures de prière par jour. 3 heures, tu dois te réveiller pour la prière. 5 heures, 6 heures, tu dois te réveiller pour la prière. 9 heures, tu dois prier, tu dois te lever pour la prière. Hein? Le mystère de Nikola Tesla, 369. 12 heures, nous sommes dans la prière. 15 heures, nous sommes dans la prière avec tous les êtres célestes ensemble. Prière de 3 heures de l'après-midi, quand Christ a rendu l'âme. 18 heures, prière pour continuer la journée. Et 21 heures, prière du soir pour pouvoir dormir. 7 heures de prière par jour. Toko sambe la Tata Nzambe, toko sambe la Maman Maria, toko sambe la Saint-Esprit, toko sambe la bakoko ya epongelo. Oh, le loba tozo mettre la tolo bakoko église bakoko mais balembonge prier bakoko le mercredi réservé aux ancêtres qui nous ont précédés au-delà parce que ba pouvoir na base na wezalaki ancestral bato bando kanisa ke Yesu non base na wezalaki ancestral parce que Nathan on a ba mouvement belé et mon frère, Bible Simba, ouais. À l'autre côté, il y a Tanzanie ou Kenya, entre les deux pays là, je ne me rappelle plus. Longo lié parce qu'il commençait à sortir avec la femme du président, qui était une dame blanche. Et cette dame-là, elle a acquis des choses. Après ce qui est médaille, à Yebisi à Lobi, sur le plan mystique, Simba Kamubali Nanga. Alinga ke balembonge mingi. Et balembonge chef de mission diplomatique. Il n'a jamais été ambassadeur comme ambassadeur. Il a été toujours chef de mission diplomatique. Dans l'ambassade, il fonction à Kebele. Baninga na yeba ambassadeur, Vanda Kawana, Papa Hipoto Martin. Des grands ambassadeurs qui fait ambassadeur d'Isaïr aux États-Unis d'Amérique. Parce que Papa Ichindo. Dernier poste d'ambassade na Tchad. Azongi azuba problème allez moyen azonga sous Tchad des ala quitté atikali ba papa longa bana bazoye bisanga balobi pit ambassadeur de l'équipe ministre kozala ministre biso to tambolaka drapeau ya mboka eza ko pepa liboso ya voiture na yo et l'équipe kozala ministre, tu vois. Donc maintenant l'air ba longo lié azongi na village ba longo lié tango ako aye Kinshasa akena lupango ne ya Kintuka bandi ko sala misala ndenge ezalaka otika ki lupango no ya munene matiti eboti ba pondu banini akongo kende ko bongisa médaille wana ba pesaka ye na mama wana ya mundele mwasi ya président ekweye bungi. Alors maintenant et ça lié trouble manteau liboma trouble mental pene beti et betiye. Maintenant moi si na ye o ya liboso azalaki na ye po bakabwana kitango ebalebonga bani ministère alobi oh tango ndeko na biso azalaki maladi tokendaki na ye na mboka epa ya mama moko elima njale asalisaka ye mama wana aza na ba pouvoir ya kosakana te amemi mobali na ye epa ya elima njale. Que son âme repose en paix, de reste mémoire, parce que j'avais appris à s'accueillir dans mon kili et mon maman. Alors maman wana
ayambi ebale mbonge akotisi ye kikumbi inane ya kikumbi po basalisa ye mama zaki ekolo nini mungala muni bangala bayebi mama wana Elima Njale nde baza kobenga ye makasi akosakana te na makambo etali puissance ancestrale asalisi ye pendant une année balemoka bimaka libanda te ale batrouble mental esili azongi normal Elima Njale apesi ye makambo wana alobi kamata makambo oyo anka oza na problème okobanda kosala yango na ndako na yo ndenge nini okoki kobanda kobenga milimo pona bayaka koyebisa yo makambo. C'est-à-dire que médaille oyo moi si à président apesaki ye c'est-à-dire ezaki tous une initiation et puis ba pouvoir et yango nde comment ko sala les nyonso azaki komona non abungisaki yango non avant que abungi ça ezalaki médaille na ye ya protection ya tout ça aye kobungisa yango ndenge naza na musalapa nanga na kekeleke part ebungi or ndenge ebungi sikoyo eza mabe ndenge ebungi bongo ebeti ye sikoyo choc à retour epesi sikoyo liboma. Alors c'est différent na oyo lobelaki biso l'autre fois oyo bamisu bazali kolata yango omitama oyo ekoyaka na sete c'est près bah même chose non nakoloba la même chose c'était parce que omitama ezali ya ba maikari omitama ezali ya maikari mais balembongo n'était pas maikari na yebi sorte même principe na sens que bablo connaît ce que koye komi mabe oui mususu ezali ce que koye komi mabe mususu pe ezali ce que koye komi mabete mususu ce que koye komi mabe il faut bazongo sango na purification mususu par exemple ndenge nazana musala pananga boy na ko embrasser moi cité nakoki jamais ko embrasser moi si na musala pananga na kingo nakoki pe ko moi so azana makila na indisposé akoki ko simba yango te donc nakokende lisusu na purification na yebi ndenge ya ko purifier yango. D'ailleurs à chaque fois je porte ça chaque 3-4 jours et il faut na purifier yango parce que eza ko absorber des mauvaises énergies eza lo ko le lamba so na lati yango 3 fois 4 fois comme salité faut na zongo on a précis bakende ko sukola yango bazongo sa yango propre. C'est comme ça qu'on fait. Le kolanga naza maître spirituel, ngamoko na yebi ndenge ya ko purifier yango. Alors à chaque fois je porte ça, je retourne na purifier yango, na zongisi yango na kingo. Mais eza na ba interdit. Na ko kota na barte, na ko kota nango na ba maison close te ya kindumba. Et si ko ba énergie ya mabe koleka ezali, na ko embrasser nango moisité. Moi c'est pas ça na makila akoko simba yango te po biso to lala kana moi si o azali na makila te moi si azali na période na menstruel akoki pe ko lambela ngai te akoki pe ko simba biloko ebulisa mate akoki pe ko sala prière te na lala ka mutakala te na sukulaka pe mutakala te. Comme on disait Nzambaza Mutakala, alors que Dieu se cache. Dieu se cache. Dieu se cache à l'intérieur de cette voile. Mais pour créer, vous tombarara. Non, il faut ça comme Mutakala. On peut bimisa zizi na ope boisa on le lamba. On pénètre moi ça zuizi. Mais non mon frère, ne nous dis pas ça. Est-ce que vraiment tokende ndengwana mutupa ko longola bilamba na ye azui zizi na ye afunguli etirete abimisi zizi na ye a pénétrer moi si zemi pe koti. Ce n'est pas dit que fatika la mutakala. Docteur Apiti. Vous comprenez? Ça par là. Donc bon, to évoluer hein, to évoluer mon frère. C'est ça qui n'a côté à maman on a. Sikoyo maman Elima Njale apesi ebalemboke biloko. Ebalembonge aizongi na Kinshasa. Tanga azongi na Kinshasa ane lo côté. Azo vivre na salaire ya capitaine ya gendarmerie. Et chaque le 20 abanaki kokende kozwa mbongo na ye ya capitaine ya gendarmerie sans fonction. Donc mbongo nyoso qui chargé des missions ici là qui. Ici là qui azaki sona mbongo ta ko ngolianga inga ya ko ngolia matembele. Azaki sona le côté. Allez abandi siko ko sala misala wana. Tanga bandi ko sala misala wana. Ibandi ko sala maipa ya bana naye azako benga milimo ipa ya bana naye. Lingomba siko akomisa ngo lingomba ebandi. Ndesiko lingomba ebandi
nde bato bakomi koya bato bakomi koya bato bakomi koya sango ebandi kokende sango ebandi kokende sango ebandi kokende. Donc biloko ya Équateur. Oui, ya batomba na bikoro balemonga zaki tomba ya bikoro. Eza biloko Congo central te. Biloko Congo centralité. Eza biloko na bango ya batomba ya bikoro parce que les gens sont allés jusque là-bas, ils ont rencontré les gens qui étaient plus puissants que Balembonge dans ces histoires. Donc il y a des gens qui étaient plus puissants. Si. Ndenge na kinarba village bongo bato ba bombama par rapport ba bombama ndenge na lobaki bato ba pesaka ba memi wata ba bombama ka. Baleka ka polele te. Mais misusu aza sûr na makambo na e. Baleka ka polele te mon frère. Allons-y. Maintenant, Lingombe et bandi ko. Lingombe bandi biso no soto eto koti. Lingombe bandi ko évoluer. Alors, Mokolo Mususu azalaki kota la malade. Papa on appelle azalaka na ba mystique na ye, ba mystique wana siko elingo lia ye, abeti soki 3 mois akota ka toilette te. Libumu na ye ebandi ko vimba akota ka toilette te. Alors ebale moko azaki na système moko omona muto malade alali abandi ko nyata ye na makolo. Parce que to bana otambola kaka pied ni. Même dans la news christique, nous prions pieds nus. Il faut que la plante de tes pieds touche la terre pour communiquer avec les énergies de la terre. Quand nous faisons la marche tergique et le soleil, l'énergie du feu entre la 7e chakra nayo, et puis l'énergie de la terre entre dans tes plantes de pieds, et toi tu deviens maintenant une source énergétique de l'énergie. Alors, abani ko nyata tata wana na makolo. Abani ko nyata e na libumu. Tanwazo nyata e na libumu. Toza komona biloko ndenge za kotambola na kati ya libumu na ye. Ndenge biloko zo tambola na kati ya libumu. Ndenge za ko déplacer na kati ya libumu. Papa wana komi ko sumba ba farata banyei lokola kayas. Lokola mabanga ya kayas. Linette ya ebalemo to banako benga ngo to banako benga ngo caméra. Fona tali azolo bilo makambo no nyonso tout. Linette pa autaka nango kuna. De linette wana linette kweyaki. Linette pe uta bikoro. Yoka nazo kende na masolo malembe. Makambo nazo biso na yoki yango te na maloba ya mutu. J'ai vécu ça. Témoin oculaire. Je ne raconte pas les histoires. Et Balembonge linette kwei. Na vitre délivrance wana. Ba vitre et pasuki. Azui akoti ndako. Abetaka 3 mois abimaka susu libanda te. Amona na kasusu na batu te. Nous on était là. 3 mois amona na kasusu tabi makasu libanda te. On avait un mec là-bas qui s'appelait Janvier. Ala qui peut pembe pour pas ne balemo ba qui pembe lokola yo mukendi. Garçon n'a pas ala qui pembe. Yé pas kenda ki akeko somba linette lokola e balembonga lati ba courager o ba kabaye na matanga ya batu ba comme lokola muto a famille. Garçon na grand courage comme ko tatina katanda ko balembonge batu ba komi ko kanisa ye lokola mwana ye balembonge alors azalaka na ye mwana e balembonge te ayaka ko ya lokola batu nyonso. Un grand escroc a quel la tapé linette lokola ye balembonge akomi ko zwana basi ba komi ko kanisa ye mwana e balembonge Janvier nzoka azalaka mwana e balembonge te. Influence wana pe bino pe mwa pe bolo bezate bo kanisa que tam so mwana vieux te batunde. Moi j'étais influent. Moi j'étais influent. Mais un tellement bas ressemblance. Donc yo po solo la nanga boeza qui facile pété. Ba ser bazoya, bazo sombelanga bilamba, wana dina making ezo régner. Na Loïs. Ya di na basket à Kelme. Hein? Ezo te comme na maison Kelme à wana ville. Vous étiez où en ces moments-là? Quand je pose les gens des questions pareilles. Vous étiez où?
Tant que biso tozo na boule mich awa na boule mich awa en face à maison de la Bible. Tozo soma ba sapato wana na alita ya Kazatoure. Awa na sawa. Ils étaient où en ces moments-là? Ils étaient où? Ils étaient où? Les gens qui font beaucoup de bruit aujourd'hui sur les nets, ils étaient où? Ils attendent, non? Vous comprenez? Hein? Je viens de loin, mon frère. Naïb Sarbatou, Njimo Chiwabiuma. Atuna Mouloba, Batuna Baluba, Muchiwabiuma. Elingo Laksani. Zolo Mukola, Walawa Mujimu. Musaka Ujimu Madabantu Famoi. Muchiwabiuma. Et Bimisaka Kambongo. Même ce qui est bimicité. Et le but est qu'avoquer qu'on bimate. C'est sa période n'a été. Tant que période n'est qu'au avoquer qu'on bimate, bakolia. Mais je vais na yoke, olia sous avocat na te. O comment le baba katanzete wana. O bo katanzete wana. Ba comment tu ba katanzete wana pona nini? Ezole sabato ebe, ebele. To lesi bato ebele, to zo lesa bato ebele na science spirituelle o nkolo apesi biso. Bazaki na mikanda te na bapoto bazwi mikanda. Bakanela ki bango bakufa to sambeli babiki. Bazalaki na bana te basimbi bana. Yolo na banda kuna ngo bavandi na esengo. Babenga biso kutu te bapesa biso ata bonjour. Bapesa biso ata joyeux anniversaire. Mais biso tozong sa ka lokume pa ya HM Adonai na musala to sali po apesa ki biso yango to sala bana na yeba sepela. Soki na kosi ba leka balo bana kosi. Ba mususu na mona bango na misu te. Papa mbola mi bisika bazalaki. Papa akoti ndako. Azobi masuli banda te biso kwa mututuzo sala musala. Biso kwa mututuzo sala musala. Biso kwa mututuzo sala musala. To sali musala. To dépouiller batu. To kangi 122 sirènes. Oyo bazala ikocha mubulu na kati ya capitale. Oyo ba belge batikaki. Ba belge batikaki ba sirène. Na ba rond-point. Pour ba comment? To kangi bango. Mukolo ba solo la na Samael Satana. Nga mutu na pesa ki papa code. Pesi papa code comment? Parce que j'avais pacté avec les diables, papa Mukendi. D'autant que tu biloko na notre ouye na sala qui pacte luciférienne. Hein? J'avais fait le pacte luciférien où j'avais signé mon sang. Hein? Je me détourne vers Dieu mon créateur. Je m'offre à toi. Mon sang est votre boisson préférée et ma chair est votre nourriture de chaque jour. En cas de sacrifice, je dois sacrifier. Car les sacrifices sont les êtres humains. Bango bayibi ba pacte wana. Malobe lo bamakana pacte. Madame Marguele avandi boy. Samael avandi boy. Belizebith avandi boy. Lucifer Focal avandi boy. Batambola ka bango 3. Bayaka wana grand hôtel. Nambokoyo. Ah oui. Bayaka wana grand hôtel. Bayaka wana grand hôtel. Balati lino de pepito ya Italie. Basimbi basaka ba verre au cuiro. Bien habillé wana donc bien habillé. Ata wana vis-à-vis bana ko yawati, wana vis-à-vis. Balongola ya koma na bandal. Donc maintenant papa kotinda kwa zo bima sosote. Bon, l'inet wana et pasuka ki pourquoi? Maman Elimanjale de Rez mémoire a longwe mbandaka aye na Kishasa. Tango aye na Kishasa azo vanda na Lemba. Tango azo vanda na Lemba bato mosusu bazo kene kotala ye oyo baye bakiye bazo ya na masolo. Maintenant il a fallu et balembonge akende kotala ye na Lemba. Parce qu'il y a un maître par rapport à yo. Yo za disciple na ye. Et balembonga kendate. Maman Elimanjala lobi na batalobi na kutimi na biso ye azali leki. Malgré ba section nyo se ko. Ye azali leki azali mwana ngana koki kokende kotala yeti. Na ndenge ya kutimi na biso ye leki ndefa ya kotala nga yaya. Elimanjala fandi et balemonga zo kendete. Tango Elimanjala lingi ko zonga mbandaka a lobby. Wana docteur Wapiti, moi question moké.
wana ba vers déjà nano ekufite wana nano ekufite wana nano ekufite okay. Elimanjala vazonga mandaka lobi ngana yaki yeleka ekotala ngati ngana pesa ki ye biloko wana po asala kango na famille ya komisango lingomba kotisi na politique ngana pesa ki biloko wana po na bongo te ngana zongi Elimanjale azongi mbandaka bangala bayebiye batomba bayebiye tango azongi simanango nde linete ye kopasuka na délivrance tango linete pasuki papa akoti ndako 3 mois abimaka libanda te tango aye kobima libanda abimi na linete mosusu mais biso batu tomonaka tomoni ke lineto abimi nango sikoyo eza na pouvoir te koleka lineto azalaki nango liboso oyo eutaki kopasuka toloba bien c'est-à-dire que le vieux balembongi ayaki na labo oyo bino pe boyebaki te secret ya ye moko nano mon frère Mukendi un garçon qui passe ici oyo balembongi ya initiaki ngai to s'envoler na ye to kesoki na Vatican ba fausseté ngana bengaka bango baya to sala débat contradictoire pour nazo peser connaissance na bango quand un connaissant parle tu sens un connaissant parle que bao bazo ramasser biloko en lisant des petits bouquins par-ci par-là ou en fouillant sur les internets ramassant des informations croyant que ce qu'on met à l'internet est 100% vrai. C'est faux. Ils ont corrigé dans l'internet. Même dans les livres. Ils sont en train de fabriquer des livres. De fabriquer des livres. Le vrai livre magique doit être en cuir, couverture en cuir, en verre au cuir. Si les livres magiques là ne portent pas une couverture en véritable cuir, c'est un livre trafiqué. C'est un plagiat. C'est un plagiat. Et pourquoi un véritable livre magique, ésotérique, un véritable enchéridium, et les autres livres, pourquoi ils ont la couverture en cuir, en véritable cuir? Pour quelle raison? Je ferme la parenthèse. Allez-y. Maintenant, totali to monique père pouvoir eza yesu pena pinati azomona na batatonnement. Est-ce que Elimanjale lui avait lancé un sort? Oui, un maître peut lancer un sort à un disciple récalcitrant. Yo kalisinga ndena zabe na ko révéler ba secret nyonso ya nyonso christique que je connais. Non, mais susu na kokufa nango sa mutu ayeba. Ok, non nango. Musuna ok nango sa mutu ayeba. Kofi ayembaka nzembo moko Kofi Olomide que je salue. Alobi ngangata la kisi ba formule. Mazana moko mi bala bombaka. Mais de même que bande ko na musu. Azaki na raison. Les karape bazana bango. Bango pe balobi bazana ba secret na bango ba bombaka. Ah mais oui. Ouais. Pour ce que na la kisi on a soumettre te. Na ko la kisi esengeli na livrer. Mais oya base na ok nango na Kaboul. Mais les disciples les plus fidèles à cause même 85% c'est que je connais. Maintenant, azalaki na problème ité na papa Mobutu maréchal. C'est général Nzimbi qui avait donné l'ordre interdisant bam membre ya DSP nyonso bakoki koya lisusu na lupango wana te. À cause de ma caméléka qui n'a banda na ebembe ya Major Chalimba. Maintenant, ngana yeto eko to bebani na sauté na kende sko place ngana yeto bebani avant na kende maintenant na emprisonnement na ye na makala. Ouais, tout ce qu'il y a 15 minutes voilà. Ngana yeto bebani pona nini? Nganga Nzambe Luanga, papa Luanga, docteur en théologie protestante à l'université ya Genève na Suisse. Ayaki avant Joana. Abani ko appuyer et balemboke sur le plan biblique.
ye mutabane ko appuyer ba message et balimbonge sur le plan biblique nganga nzambe luanga balingaka tia bakombo na ye na baverset non mais non aye kozwanga na mino abutu papa yebisi biye na lopango ke po baza kovanda avenue moko kende piti azana ndako kende kozwa ye na wiko kaka koko je trouve na barrette na barre station ya barre ti epe balembonge c'est 10 minutes à pied ngasa mona cité Baudouin mona CAC né dans les casernes militaires à Kalufungula do babangisaka ngate yo bangisaka te alors maintenant koko na fungula boy ngakanza bilwanga oh nini ote papa tindi to ya kozwa yo po makambo eza kuna ba na voiture ya major na lati mbango papa allez na koti na voiture oh tina lopango tokoti donc tokoti ayebisi apiti aye allez ibale monga bengi ngai atelemi na kati ya ndako na kati ya chambre na ye afongoli kaka fenêtre ngai na libanda azosolola na nga abipiti major aza na problème très grave alingi osalisa ye ayebaki awa puissance ezali awa nabi oui père merci nake kovanda nganga nzambe luanga ngai major secrétaire particulier ya général Singa quand général Singa était chef d'état-major général na mwasi na ye biso 4 kaka nganga nzambe luanga a le pouvoir oyo ba conférer ne balimbonge akomaki nganga nzambe prêtre ya kobenga milimu to sala musala na nganga nzambe luanga milimu ekiti na décortiquer problème ya major dans 30 minutes, 1 heure. D'où venait son malheur? Baningane ya musala na bakombo na bango, babengi pe milimo na bango, balobi pe makambo bango basali po majora simba touche akangama balongola ye ba remplacer ye parce que bazalaki na problème moko songolo na yolo esika bakendaka kokutana epa ya ser moko azalaki na mwa bar na ye moko na lopangu esika ba officier supérieur wana so bakendaka kokutana kuna nde babetanaki mitu pona mwasi ale oyo mususu alobi na kosala ye ba je asimba touche na musala akangama major akamwe abina ke bazair leko na tozobenga ngo bazair o lelo tozobenga bakongo na consilité banganga kuna moko azulinga solution te na Kinshasa na kepa ba marabu moko azulinga solution te ndenge ne solution dans 30 minutes na moni clair na ba wana bakendaka na yolo epa ya mama wana ya mongo ya mungala o ya sala ba esika bakendaka kolia makemba bakendaka kolia porse ya musaka bangono so officier basero bazalaki pe lokola baza pe lokola ba agent ibebilo ko mokande wala na yolo makambo ebimi alors tango nazo kota en transe nzoto nange zo ningana pona milimo ekota chemise nanga ipasukaki nazonga na ndako ba 5 heures 9 heures nazana lupangu 8h30 na lupangu pona prière ya 9h poto banda musala après chemise nanga ipasukaki na 9h na lupangu na chemise ipasuka d'ailleurs tantine nanga Yvette motayaka kosombela nga chemise na pantalon ya jean making le qu'on a ba jean making ezo régné tantine Yvette moi na Kasavubu voilà toujours alors maintenant na prière ya 15h na kutani na major a tuninga ipit papa pesa ki yo quelque chose ngala lobi tiens apesinge loko te na moni major étiqué c'est un intellectuel posé étiqué je sais lire
dans la physionomie d'une personne est déterminé son état du cœur. Qu'est-ce qu'il pense dans son cœur? Parce que l'homme a 9 formes de figures, morphologiquement parlant. Et chaque figure exprime l'état de son cœur. Oh! Nalobi, ah, na vandigne. Ngana timba depuis le bout maman nanga. Yango na po kotisa ngana ba ibulu yekezala ka pasi, yango bato balingaka te, ngana lo baka vérité. Oye koya eya. Sans avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Voilà, Torochité Wawana, justement, confirmation mouké. Donc là, pour nous, déjà, tu apprendre que biloko ya papa balembonge akenda NDT akenda NDT papa mukendi tovanda kina papa na biso papa ambassadeur Hipoto Martin tovanda kana papa Ichindo ba vrai diplomate de l'époque ba joua ba rôle belé ba kenda bamboka lokola les États-Unis d'Amérique signifie biso balobi il n'a jamais été ambassadeur, il a été que chef de mission diplomatique. Et puis, il n'a jamais été envoyé en Inde en tant qu'ambassadeur pour aller chercher quoi que ce soit. Et Zalaki Biloko Yabakoko na bango, parce que tozan na bateau, bakenda katikuna. Makamweza minene, papa nangai, papa nanga Germain. Azovanda na quartier Boboliko. Il est entré en conflit avec papa Balembonge pour un problème que je ne vais pas énumérer ici. Abeni papa Mutombo, Nanganzame Mutombo. Azali tala libumu, babeni ngati na quartier Boboliko. Pour décortiquer le mystère de la puissance que Balembonge avait. Les Balouba sont très dangereux. Il faut faire très attention avec les Balouba. Balouba bazalaka très dangereux parce que bazama yele baka. Moi j'ai 200 j'ai le sang de Balouba et j'ai le sang de Bandundu mêlés, fusionnés. Symbiose yamakila mibale wana. C'est ça qui explique ce que je suis au point de vue charnel. Batata wana batwa décortiquer Balembonge batwa déstabiliser. Ils sont allés jusqu'à Bikoro pour vérifier les dires de Balembonge. Bakero tela na pui oya bandako loba pui oyo liziba ya bomoi pui oyo pour côté na paradis et c'est yo sukula na pui wana. Ils sont allés vérifier ces puits au Belge ba timulaka pona ko benda mai kuna na Bikoro. Ils sont allés même voir les gens qui étaient plus puissants en matière ya ko benga milimo que Balembonge bafana na bango na village baya nango na Kinshasa te po ba komisango commerce pour avoir de l'argent. Donc beaucoup qu'on a biso ça ne se passe pas de cette façon-là. Vous comprenez? Il y a Nengeko Maraya commerce. Non, beaucoup que c'est la commerce Bokoko ezalaka commerce était même l'agneau christique. Balobi si tu commences à commercialiser la science spirituelle, tu deviens comme une femme qui se prostitue. Donc yona moi sans se prostituer, bokomi ndenge moko. Châtiment na binoko zala très grave tant bokita na se akabulu. Ma femme prostituée, nous sommes là. Pour avoir de l'argent. Alors que y a courir na banzete. Mon frère, na benga esprit. Mukendi yakao. Est-ce que nous sommes yakao? Na foutu loko. Na foutu loko te. Na sombie loko. Na sombie loko te. Na utiliser kaka maloba nanga. Yakawa mukendi aye. Nini. Osala mukendi nini? Osala mukendi nini? Nasala mukendi boy, nasala longola biloko cha epa ya mukendi. Mutabani ko longola biloko. Nazo mona ngole lo ba sala ngona be église awa. Longola biloko bochaye, bazo longola ba boka mais c'est ça ce que faisait Balembonge non. Donc pasteur belé bazui biloko bokoko. Bazui biloko ya bokoko to yebi bango musaza ko beta mbunda na église na groupe traditionnel ya basonge. Abanaki ko beta mbunda. Mais pasteur Wale ça développer un peu connaissance. Vous comprenez? Azana connaissance spirituelle en matière biblique. Azali na connaissance spirituelle en matière biblique. Quel verset qu'il enseigne? Lukuta na bango, lukuta. Ils ont des pratiques traditionnelles
parce que ba pouvoir na bango ezali d'origine traditionnelle mais ceux qui ba yé ba kobima lokola banganga alors ba kozwa clientèle té alors il faut siko ba ya ko bomba ma côté biblique pour siko yo batu ba ya mais au fond ils savent que ils ont des puissances traditionnelles. Voilà. Tu vois? Merci. Batika hypocrisie. Baya batombo la pouvoir traditionnel que batombo la christianisme occidental qui a été fabriqué au 3e siècle avec un faux Jésus fabriqué par Constantin le Grand. Merci beaucoup, Dr. Wapit. C'est tout mon histoire. Mon aîné, nous te comprends des sources à pouvoir y balemboguer. Prochainement, tu rekende et Koufelinaye Sikoyo. Abatamaka réellement na plafond. Et bande comment qui n'engeni. On va continuer encore pour nous voyer na linette souana sikoto on comme na linette souana tant ba sali constat que pouvoir equity to continuer ngo to continuer mai kopo ya rouge on a mai banda comme sabat est-ce que après que linette souana panzana kopo wana toujours mai wana puis wana oyo mai oyo batu bazara kokota oyo balembogi azaki kokota batu koskola batu est-ce que ça a toujours un impact ça a toujours va pouvoir on va parler de ça et puis juste après Liwana EP Nengenini pas couvert qui est-ce que c'était avec les papa Mobutu les Kanaki Nengenini on va essayer un peu de parler de ça prochainement docteur Wapiti aussi là dans mon côté je comprends que image Jésus bimela vraiment comme si c'était hier ouais allez-y derrière mes stages au copé c'était là-bas donc balemunga zaki na pouvoir ya bokoko ndenge na lobby mon ami Pati azala kokota mulumbe osombo oyo azako uta na est na ba volcan kuna Christine azokota elombe losanga est-ce que elombe losanga azali mundele ba esprit bazala qui très puissant elombe losanga soka koti boya zoli ya 12 pigeons jour wana fo ba yela 12 pigeons ba yela 12 vitalo oyo ya minene soka koti wala na butu batuno so basi bakei tozo traiter bato minene mama nanga Christine nièce ya Ibalembonge azokota elombe losanga soka koti elombe losanga mon frère sur place azoli ya ba pigeon rôti 12 pigeons ba rôti basali yango rôti azoliango azoko mela vitalo wana ya rouge 12 bouteilles casier bation aliango pa silisi Christine azaka ka mokiawa elombe losanga est-ce que aza mundele mulume osombo azako ute na volcan kuna est-ce que azolo ba pe ki soyili bora elombe losanga azolo batomba est-ce que ça milimo mindele to eza milimo ya bakoko na biso oyo ekenda de l'autre côté et balembonge balakisa qui est formule ndenge na koyi ko benga ka bango baya po bango bazomona plus clair que biso toza vivant po na baya ka ko éclaircir biso pe baya ko salisa biso. Voilà, merci beaucoup. Je pense que bandeko so bozolanda marambo docteur Wapiti Zoloba c'est presque la même chose que Maman Yvette Oto Yambaki l'autre fois. Maman Yvette Mayuku, l'auteur, une maman très calme, qui nous a parlé de presque la même chose avec un monsieur, un grand goût, papa Moko Koko Yakala Kufa. Et c'était la même pratique, toujours que Bango Benga Kabakoko, Bengi, Bakoti Nakati Batu, Bakomi Kotu Nabamba, Keso Bakokyo, Lobanyoso. Alors on va continuer avec Dr Wapiti. Merci Nayo, merci l'ingénieur Ampère, merci à la grande équipe pour accompagner Kibiso, Botel Biso Mingi, merci Naba Mama. Il y a eu des gens à l'anonymat. Vraiment, Bazali, vraiment pour soutenir l'émission Yo Bazali Kosepela. Merci Nakoko Kolfungu, le Saint-Esprit. Bamon Aketele parmi nous, merci maman Nanoso qui soif de servir les autres toujours. Il y a un moko Moutamondo qui vraiment merci. Donc Nazo Zelara m'appelle parce que ça fait moi Mikolo Belé, j'ai eu un problème. Merci na Yaya Ntongo, merci beaucoup plus na maman Bibi Cheuno. Merci na Binonyo Sota la Rabiso, Bambuta na Baya Bozali Telme Belé, partenaire na Bisonyo Soto. Tout au prochain numéro, bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.